Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba Fidèdia, merci na ba Fidèdia na surtout ya République démocratique du Congo, na Mbandaka, na Kisangani, na Kasai oriental, na Goma, na Bukavu, na Bandundu. Merci na ba Fidèdia. Pe ba Fidèdia na surtout ya Matadi ya Boma wana nani. Grand Majesté, eza fi oyo ya kolokota matiti. Benga epo na ngai. Toye lisusu na 3e épisode suite à F1 ya film na biso Adeze. Film oyo kitoko, film oyo goût, film oyo elengo wapi. Bonjour Sa Majesté, bonjour. Ouais. Oyebi. On attire vraiment attention na ngai. Na beauté na yo. Naturellement Isabelle. Kota le penda boyota que moi si motako kakolo azati obatisi motema na ngai bang na vibrer. Donc ma clan na ngai nzoto telemi. Mon roi. Oyo zanyo sotu ya malamu lingina sana kosala pona yo roi na ngai. Ouais, namoni. O impressionné vraiment na respect na yo. Merci. Vous avez vraiment qu'on mérité Yamalamu, merci roi. Bien. Les cas au monangaï. Les cas au monangaï. Roi. Lobby. Les cas au monanga lobby. Ma fille de Dieu, tobo sanate que roi oyo. Ezali papa ya Adeze. Ba oyo batala ki première partie. Na ba oyo batala ki deuxième partie. To beta ki li solo oyo. Bino pe ba oyo boye na troisième partie. Bo kende mbangu pona kozwa ba détail ya premier épisode. Na deuxième épisode. Bo s'abonner massivement na Fidèle du Mauvais TV na YouTube na yo. Fidèle du Mauvais TV chaîne YouTube du moment. Oyo bana poto nyonso baza ko s'abonner. Ba Fidèdia na ba Fidèdia nyonso. Fidèle du Mauvais TV yango wana liboso ya TV na yo. Fidèle du Mauvais TV yango wana liboso ya téléphone na yo. Abonnez-vous pour na kolanda histoire oyo ya Adeze eza kitoko. Pour na ko rappeler biso papa roi aza papa ya Adeze. Film bandaki sika mama ya Adeze azalaki na posa kobota. Papa ya Adeze azalaka na no roi te. Asalaka nyonso tout mais mama Adeze akufaka. Papa Adeze atikalaki na mwasi atikalaka na mwana na soni wana kofinga manda abwakaka Adeze akenda ko souffrir tina niveau ba violaye. Adeze azalaki aveugle mais lelo nzamba asalaki Adeze ngulu Adeze amona tolanda film oyo awa peto yesusu na kati ya palais royal. Papa Adeze oyo bozomona aza roi mais bayebani na mwana yete abala basi 3 basi misato mais basi bango nyonso misato bakufaka yango azwaki décision abimana ba servante na ye nyonso ba jeune fille nyonso oyo akoma na zemi na ye yende akobala yende akozala héritier osala nini te nazomelaka kisi. Donc je crois que ozomelaka mai nazomelaka mai ezaka kisi ya mutu pasi. Est-ce que vous avez que le roi a besoin de vous? Vous êtes au courant? Est-ce que vous père de Moutou na yo? Est-ce que vous avez que le roi a besoin basi babota? Oh nini? Roi zoluka basi babota. Donc bango so ba bimina roi bango ba melikisi eli musazeme. Donc le roi penda zoluka moto oya kobotela e mwana yo bimina roi pe yo pendo melikisi naza désolé oh.
naza désolé limbisa ngai koyebisa roi te ke na melikisi yo penda ngai yo pardon vraiment donc il faut ma bombango eza secret il faut ma bafidédia roi après avoir kobenga adese basololi na adese basali nini roi asali nini na adese bafidédia boyebisa roi ke adese azali mwana na ye ya mwasi pardon abima na ye te roi azali papa adese asundola adese na bobebe koto ya kenda akoma roi adese pe azonyokwama ayebi teke oyo papa na ye roi roi akomi na ye moto ya bilingalinga ya bana basi po aluka mwana mwasi nini oyo akopesa ye mwana roi pe asepeli na adese ese akobima na adese to akobima na adese te roi azolinga bana basi nyonso to ya palais royal po na koluka kaka prince héritier film oyo eza kitoko film oyo eza gu ojo lamuka ojo yoka oyo eza kosinteresse eza ke roi aza na posa kaka bimano ya pratiki yo ozoloba nini te oyo soloba nano elakisi nini yo ezala calme yoka roi asali aosala makambo na baservante nyonso tu soki abimi na yo atiki yo azoluka nde mwana oyo akobotele mwana mpo na nini roi azosala makambo ya bongo roi aza na posa ya mwana oyo akobotele mwana so lingi obotele mwana oboti mwana okomi na zema roi ozwi place ok donc bongo basi na ye bongo reine lamuka roi lokola akufisi basi misato azwaki décision alobi ye il faut abima na bana basi nyonso tu oyo akokoma na zemi na ye ye nde akobala roi azosala tour de contrôle nani akokoma na zemi ya roi nani akokoma héritier ya roi nani akokoma reine donc nyolobaki soki mpenza nakomi na zemi ya roi nakokoma mbala moko reine ngai nakosala nyonso nakopesa roi nakosala nyonso tifo napesaka roi chaque jour nga pende fo roi azwaka yango chaque jour Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout adeseye yo pe azo continuer malgré azo kende pas ya roi mais aza toujours kokoba na musala na ye na musala na ye ya kiporter botala mwana ya roi madame napeso combien madame 1000 naira ok madame oyebi place na zuyo mosika kuna eza problème te musika kuna ti awa 1000 naira eza le côté ok adeseye azobeta toujours libanga yo vandaka bongo ton Freddy mikolo tolia te ya Bob mikolo tolia te jo nanga mikolo azolombanga te yo zelaka mikolo tolia te baninga bango yo bazobunda bazoluka tia biloko na moto tambwisa ndeko nanga ya mwasi tekata koko malala sala effort sauver honneur ya kibo mwasi na yo bakoma komona yo mwasi ya pamba mwasi ya bisenga senga baoza su na valeur te pona nini na place oluka mbongo le moko lokola adeze yo lobi te nga naza na biloko ya nzoto nga naza nga mibali balingaka nga soki okei na kozwa mosusu adese yeyo eske akomona kantine oyo ayibaka ye mwana adese amonaka eske oye
Adès amonaka tanti nango est-ce que akokanga ye Adès amonaka moto ayiba ye mwana awa pe mwana mwasi oyo servante akomi troublé na promesse ya roi azosala déjà défilé ndenge nini yo akomi ndenge asala défilé ndenge reine azalaka yoka kende kolukelanga mwa mai moko ya pio mai moko royal sikoyo kende asa déjà entraînement yo yakawa pa popola ngai yako popola ngai ye déjà a senti qu'il a longi déjà oju ninango est-ce que ça malamu ninango elakisi nini po nazomona yo moko comme si que ça na bato ozolobaka yo moko nga nazolobanga moko nazoloba na mutu te mpe nazolinga nakende kosala liste ya biloko kolambama lelo tikanga wana eza problème na yo mais roi aza na posa na yo sikoyo zela olingi olobaki zela le roi aza na posa na nga donc ayebi yo bongo le roi non grand père na nga zoba yo penda roi kobomisa yo bayebi soka roi aza na posa na yo mbala moko bongisi bana basi oyo pardon balingaka place oyo ma ezoleka te bango baotiaka mutu ata ma ya moto atie mutu ma ya terasi atie mutu film oyo eza kitoko film oyo eza gu merci na bafidedian merci na bafidediane nyonso tu ya Kinshasa bafidediane ya Brazzaville uche honnêtement na osopelo mayo penda ozolala bepone adezi pone ozolala ana na brouette nanga adezi o brouette na oteza yanga tala bien o eza akala ozomona tetika ngana lala nano pardon naza fatigué donc vie oyo lelembisi ngai elembisi yo ya vie ezaka mabe pa bato soto ezaka yo te za mobali adezi lubande bambolobi na lobi zala mobali donc naza mwasi na lobi zala mobali po ozoba ke vie fatigué yo donc bato babotama po baza ka fatigué na vie telema luka mbongo tiko lala olali po na nini donc namoni lelo roi oyebeke na kena ndako roi namoni roi na komi kutu biloko na ndako roi pe ayebisi nga nakende namona ye nakendaki namoni ye aremercie nga akabeli nga mwa mbongo alobi vraiment ifo nakende soki omona ye tosolula mpo na nini okende komona roi mais nayebi te adeze oza sûr ke ozokende pa roi te lelo te nalobi ke lelo te na okende lelo te na okende lobi adeze abetelaka camarade na ye coach na ye lisolo ke nakendaki nazobwaka matiti mikolo epai ya roi abengaki nga s'intéresse na ngai nakendaki kaka kabeli ngaka mbongo ya pamba me alobi nasonga lisusu elekelaka ndeko oyo abi mwana oyo akomi na niveau ya roi bafidedien na bafidedien de nyonso bobenga roi na telefone boyebisa roi ke adeze aza mwana na ye ya mwasi pardon nzambe roi alingi asala abomination film oyo eza kitoko bafidedien film oyo eza gu papa na mwana me bayebani te papa sundola mwana na bebe Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout bafidedien na bafidedien nyonso Fidèle Story yango yo bozotala te Tony nangi na mona roi. Je crois que le problème est athée. Na lingi na mona roi ka sikoyo. Yebi c'est très urgent.
Ah, namona roi benga sikoyo. Bosambela ba fidèle roi na adese basala eloko te engaye roi na adese baza papa na mwana tension mati yaka pusana ozobanga banga nini pusana yaka pusana koko Nzambe bosambela nani yango roi ni olingi nini mais excuse roi no waza kuna beza très urgent pardon roi tika makambozo sala ngaye bosambela roi kende roi bimana adeze te adeze aza mwana na ye film oyo eza kitoko ba fidèle film oyo eza gu roi kotaka na piste mais abinité sika Nzambe ya lola asala nyonso po épargner yo na danger alongola yo na soni to sambela en sorte que mwana oyo abimana tata na yete malgré bayebani te Nzambe lola asala quelque chose film oyo eza kitoko film oyo eza gu ba fidèle na ba fidèle nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala te mwana oyo balandaki na deuxième partie azali mwana ya adese oyo mama wana yibaka akenda koteka na orphelinat mama wana asombaka bana après atindaka bango bakende kotekelaka ye mai kotekelaka ye biloko mwana oyo aza mwana pe ya adese mais adese ayebi ye te mpo bayibaka mwana oyo na bobebe donc adese ayebi mwana na ye te roi pe kuna ayebi teke adese aza mwana na ye donc bango nyonso tu oyo ayebi mwana na ye te okuna pe ayebi mwana na ye te fidèle d'histoire adese yeyo amoni mwana kwei na nzela adese akosala nini aza mwana adese oyo bayibaki mais adese ayebi ye te différence ya biso na bango yango yo bafidèle bomesana na yango bébé kolokota wana te garçon kozwa wana te poni nozolela mama sachez kwei ka yango ndozolela kende na ndako mama akobeta ngai mama akobeta yo combien chassé eza wana 7 chassé ya 2000 mpona yango ok vanda kuna na luka mbongo bongo na pesa yo chassé mama akobeta ngai pardon kendo vanda kuna na luka mbongo na pesa yo sani pe tobo pasuki fanda place wana azela ngai bandeko na ngai Nzambe asalaka tantôt d'une manière vrai adese alela pona mwana na ye oyo baviolaka ye mwana ngo yeyo mwana babotolaka adese bayibaka adese na bebe mwana ngo akenda na orphelinat mama wana akomisa bango ba esclave adese akutani na mwana me ayebi ye te adese yeyo est-ce que adese ako reconnaître mwana ye un jour? Est-ce que roi ko reconnaître que adese aza mwana ye film yango eza kitoko tosambela tobondela epai na Nzambe asala ngolu eke adese aretrouve mwana ye Nzambe asala ngolu eke roi a reconnaître adese ki aza mwana ye ape ko roi alingi adese est-ce que bakobima est-ce que bakosala abomination fidèle d'histoire tozali wana pona bino ngawa bino Serge Fidèle autrement appelé Moto Nzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment, Fidèle d'histoire yango yo na bumbu na selemao na ngiringiri na lemba na bandal na selemao na lingwala na barumbu na kinkole na nsele na maluku na kingasani ya suka na kimbanseke na njili na Petro Congo Fidèle d'histoire yango yo Kinshasa mobimba bozotala te adese yeyo aza toujours kokoba na mosala na ye yo ndeko na ngai ya mwasi yo ozanaka otie bote obendi ben
ozo calculer jo azana mbongo te fona kende mikolo na oyo o mikolo azolomba te yo zwaka nzoto na yo komisa ngo marchandise suka na yo ezali yeba sida pe ezalaka Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout ba fidélien na ba fidélien na nyonso Fidèle Story yango yo bozotala to bozotala te adeze yeyo aza toujours kokoba na musala na ye adeze azwaki décision alobaki ngai jamais nakoki jamais koteka nzoto na ngai to mpe nakende na famille moko lisusu banyokola ngai vome ngai moko namilukela mbongo vome ngai moko nakumba pusu vome ngai moko nalokota matiti filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi yo vandi na ndako maboko kaka na telefone manzako te na misapi milaye lokola mami wata ndeko na ngai ya mwasi kota luka musala ya kosala ndeko na ngai ya mwasi sala quelque chose zwata plateau tia na mutu teka ata malala na coin baninga bakoma koyekola na ba centre de formation lukata centre de formation mo quelque part yekola ta esthétique yekola ta couture esunga yo maman vie eza na bouillonte ozolona lelo garçon ozolela kaka nebisa kotika kolela nyonso esalaki combien esalaki 200 naira ok zwa basi ya sika yango na sombeli yo je crois que kolela lisusu te oui merci vraiment nakolela lisusu te adese akutanaka na mwana oyo adese apesi ye mbongo mpe adese apesi ye basi ya sika adese alandeli mwana wana alandeli mwana mwasi aye kodécouvrir ke mwana mwasi atekaka ye mwana ndako na ye yango oyo adeze amoni esika mwana mwasi wana avandaka adeze akosala nini atala soki akomona mwana me amoni mwana te roi mpe yeyo yaka naza nayebi ke oza na miso na makambo nyonso ozoleka awa est-ce que observez bien ba feno sur bimi na bango wana est-ce que remarquez que moko azata na zemi te zemi roi na observer bango nyonso tour mais nazo remarquer ata zemi moko te zemi ezati donc ata moko na bango te filme oyo eza kitoko roi oyo aza papa adeze roi akomi mokolo aza na mwasi te aza na mwana te roi azoluka ata mutu moko abotela ye mwana mpo ntango akokufa oyo ngoyebisaka yambika obima na yo pas du tout bien komitungisa te kami ntakoya ngai mpa na ngai komeka te mpo na nini ozoloba bongo mais biso soto abimi na biso bato soto abimi na bango nga nakoki jamais kobima na roi mais soki aforce nga ndimela nga nakosala ngo nakozala choix te mais akopesa ye kaka mpe akoyeba oyo nga naza nakomprendre te nazopesa explication te esa vi na nga soki aforce nga nakoboya te nakopesa ye nayebisi yo deja kobenga nga te bawela roi bango nyonso bazoluka babala roi babotela roi mwana bango nyonso bazoluka babotela roi adeze mpe ye yo depa yebaki adresse ya mwana mwasi wana oyo ayibaka ye mwana aza kotelemaka liboso ya ndako na ye azozela mona ye bakutana akosala nini eske mwana mwasi oyo akozongisa mwana ya adeze eske adeze akorekipere mwana ye
est-ce qu'il y a des akoyeba que moi na oya mona ki kuna oya mona ki kuna zoteka ezaye c'est marié bébé na ngai osani nawa nabi mwana ngai omoni ngate pesanga mwana ngai oza nani nabi pesanga mwana na ngai pesanga mwana na ngai osani nawa ozali boma nabi pesanga mwana na ngai nabi pesanga mwana ngai o nayi mona yo te tala mwana moso yo tikanga yaya nabi ndala benga la police nga mwana ngai pesanga mwana ngai allo ozanga wana alelongwa amonaka sœur Marie awanganaka adeze alobi ayebi ete adeze mpo ani nozolela nga vi na ngai eza kaka ya kolela o namoni moto ayibaka mwana ngai ayibaka bebe na ngai bebe na yo donc ozalaka na bebe oui nazalaka na bebe nabota bebe baviolaka ngai na babota bebe mais ya ayiba bebe na ngai akima bebe na ngai na bebe ya 1 mois akima bebe na ngai azala posa na mona ye mwana ngai liboso adezi oza sérieuse akosaki ngai abatelanga nzokanda akipa yiba bebe na ngai ya solo wi na mboni me tokende tokanga ye tikolela tokei toluka ye nauti kuna wangani fo toluka kaka la polisi bakanga ye tikolela tokoluka la polisi nayebi la polisi tokende baokanga ye naza sirke eza ye Marie alokuta oyo akosaka ngai escroc azwa mwana ngai eza ye eza vraiment ye mais soki vraiment eza ye bongo ndenge nini vraiment namoni mwana te namoni mwana te na ndako wana namoni mwana te azotambola te azoloba te est-ce que vraiment nzambe eza ye mais naza sirke eza ye nayebi bien mwana ngo yeyo bonjour mama boni kaka garçon oyo bon après-midi tantine naza na nzala oza na nzala mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local, mariage. Ndeko nangai, vous avez un mariage na yo, olingi ba shooter yo. Photo shooting il y a bien. Benga Fidedi Move Production. Olingi to ça la couverture il y a mariage na yo, libala na yo. Coutumier, religieux, civil, contactez-nous. Toko sala yo, musala il y a bien. Vous allez éprouver na ebembe na bino, matanga na bino, olingi to ça la couverture na yango. Contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobe la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosala bino ba clip professionnel basala yo spot publicité
Fidèle Move Production, nous sommes là pour la spot publicité, il y a la qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa formation en anglais. Au lieu de la anglais, au lieu de la portugais, au lieu de la français, lingala, yaka na Fidèle Center. Na Fidèle Center, vous allez couper sa cours informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidèle Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. J'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, nous sommes là à votre service. Nous vous accompagnons sur tous vos événements. Nous sommes disponibles chaque jour. Contactez-nous dans notre numéro. Allez dans notre page Facebook Fidèle Move Télévision. Merci à tous nos abonnés. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Fidèle Move TV. Abonnez-vous aussi dans notre compte TikTok Fidèle Move Télévision. Je vous invite tous de faire visibilité de votre entreprise. Ne vous en faites pas pour les prix. Vous allez dans un moment de promotion. Vous pouvez aussi boostage gratuit pour booster l'entreprise. Vous avez la maison. Vous avez l'entreprise. Vous avez la société DG. Je vous en prie, contactez-nous pour votre visibilité. Votre visibilité, c'est notre objectif. À tous les hommes politiques, vous qui avez besoin de faire voir vos activités, surtout les honorables, dans vos bases, au Lingi Okita, pour nous la base nayo honneur, base image, balobela, d'activité nayo, contactez Fidèle Move Production. Nous serons là faire la couverture de votre événement. Le pasteur, les hommes de Dieu, vous avez besoin, il y a pour ça la visibilité, il y a l'église nayo, il y a Matéa nayo, topé, il y a pour ça en sorte que Matéa nayo et les kaka chaque dimanche, chaque jour en direct dans les réseaux sociaux. Contactez l'équipe Fidèle Move Production. Nous serons là, nous allons faire live pour faire voir vos activités. Aux docteurs, aux hommes d'affaires, entrepreneurs, femmes d'affaires, femmes battantes, olingi, nous avons kabelo nayo, pharmacie nayo, boutique nayo, olingi, boulangerie nayo, balobela yango, contactez Fidèle Move Production. Fidèle Move Production, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, quartier Biela, avenue Mokassa, numéro 14. Référence, entrée, quartier 1, Kimuta, non loin de Sainte-Thérèse de Colo. Appelez-nous dans ce numéro. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidèle Move Production, c'est la réussite de votre business. Toyebi mwana mwasi na lambaka biloko wi na yebi ye. Na yebi te soki afongoli tokende na sombelo biloko kolia. Merci na ba fidèles. Merci na ba fidèles nyonso adese yeyo na motema ya kosunga. Na motema ya kosala bolamu na susi ya mwana na ye akutanaka na mwana oyo. Makila etutanaka me ayebi te ke mwana oyo aza mwana na ye oyo azolela oyo azoluka oyo bateka Nzambe asala yo ngolu Nzambe apesa yo eloko nyonso tu oyo yo za koluka Fidèle histoire yango yo ba fidèles na ba fidèles na nyonso bozotala te adese yeyo avandi pendana mwana na ye o bayibaka me ayebi te keza mwana na ye bobenga adese boyebisa adese ke mwana wana za mwana na ye Nzambe asala yo ngolu eloko nyonso yo bungisa na vie ezala mobali ezala mbongo nana elakisa oso wana nayembaka ngo kaka mingi na ndoto mwana azoyemba nzembo oyo adese abandaka koyemba yango adese lekeli ye nani yango alakisi mwana oyo nzembo oyo
nzembo oyo eza nzembo adesa banda koyemba soki ake kosenga mbongo ntango azalaki aveugle me mwana oyo azoyemba yango adesa tuni ye nana alakisi ye ayebisi adezeke mbongo nzembo oyo nayemba yango na ndoto nakobenga wa plus tard nini yango oyo ezolakisa nini mama toana posa na yo oza na to akogarde silence nyonso kolobe kozongela yo papa okanga mpo na nini tokanga yo crime nange eza nini officier naza moto naza baoccupation ebele naza servante ya nzambe officier est-ce oza sire ke mwa moso na moto esala est-ce oza sire ke mwa moso aza problème mentalité comment est-ce que moi moso ko funda nga kosa nga makambo ke na viola na zwa mwana ye na iba mwana ye officier boyoka ete aza lokuta aza vraiment moto ya lokuta azwa bebe na nga akenda na ye aza lokuta pesa nga bebe na nga mama tika officier zo mona tazo kolenga mama tika ye bongo te zala calme oh nzamba lola officier eza ye moto ayibaka mwana na ngai azwaka nga nazalaka na zemi abokoli nga na zemi mwana ya 1 mois atindi nga na marché nakende kosomba biloko nayeboye akuti aza te mwana aza te nzamba lola raka babababa rekesheke nte bababa officier mwana moso aza lokuta nga natikala komona ye te kati azoloba nano navanda te nga naza moto ya niveau ya likolo nakoki jamais kovanda na quartier ya sebongo officier naza koyebisa naza mwasi ya mabondeli naza mwasi ya losambo eza lokuta officier eza lokuta officier naza penda ta na okoma na kanda mwana moso akoyebanga calme toi madame mama officier koyoka ete azokosa officier apesa mwana ngai apesa aza moto alokuta ye moto azwa mwana ngai officier yo nde komona osea Marie oh mama oso déposer plainte na yo zala siko calme koloba lobe mingi exactement madame na pose question est-ce que yo yebinga est-ce que yo somonanga na vie na yo oza sérieusement mpe komonanga officier na mwana no ye te mpe azokoselanga makambo est-ce que yo monanga madame est-ce que bapesi ye mwana to te est-ce que alongi procès to te filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu bafidedien na bafidedien na nyonso fidèle d'histoire yango yo bozotala te fidèle d'histoire adeze yo alelaka mwana na ye adeze alelaka monaka ke moto azwaka mwana ye yo amemie na la police mais esimbi te bayebisaka ya kende bakokata likambo après adeze alelaka mwana ye adeze abotama na pasi akoli na pasi baniokoli vi na ye yeyo azokola kaka na pasi mwana ye baviolaka olia mona ta mwana na ye na maboko adeze ye lisusu bayiba mwana ye amoni lisusu mwana oyo bayiba ye me ayebi ye te amoni pe lisusu moto oyo ayibaka ye mwana amemie na la police me moto wana aza na bamoyen aza na mbongo awangani OPG ayebisi alobi kende oya nakobenga yo po tozwa conclusion est-ce que bakosongisela adese mwana bafidedien na bafidedien na nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te adese yeyo toyebi te est-ce que awa na poste ya la police to pe wapi adese susi ya mwana mataka ye adese passe na motema emataka ye adese ye epai ya roi aye koyebisa roi to te vanda komitungisa te
okozwa mwana na yo. Oh sa majesté, pardon. Pardon, nalingi nazwa mwana ngai. Nazala makasa kobunda na moto wana te. Yoka ndoza espoir ya suka po na ngai, sa majesté sunga ngai. Nalingi nazwa mwana ngai, pardon. Adeza yaka epa ya sa majesté. Sa majesté asunga ye. Lokola ya zali l'homme le plus fort, puissant pour récupérer mwana ye. Est-ce que sa majesté akosunga Adeze? Est-ce que Adeze a retrouvé mwana ye? Ba fidédian na ba fidédian na nyoso. Tolanda filme oyo na bokebi nyoso. Mwana mwasi wana atindi basasien baya koluka Adeze. Basase yango bango yo. Est-ce que bakosala Adeze mabe? Est-ce que bakoboma Adeze? Ba fidédian to sambela zamba lola asunga Adeze. Adeze. Botikanga. Bolonga. Botika. Est-ce que bakosala Adeze mabe? Adeze akimaka bango mwana mwasi wana pona ko éliminer dossier atindaka baboma Adeze. Bato yango baye ole bakanga Adeze mbala moko Adeze yo wana nzamba sali grâce. Ndeko na ngai nyonso oyo kokomela yo na vie po basala yo mabe, nzamba lola ko défendre yo na bondeli na kombo na Yesu Christo de Nazareth. Nzambe ya papa na ngai pasteur Jean-Paul Mayata de la foi tika ke nzamba lola asunga yo quoi? Yebisanga. Votre Majesté, bayaki pananga, nakimaki, wananga nazobanga, naza vraiment nakobanga. Baza tata na mwana, bayebani te, mais tata zolinga mwana. Film eza kitoko, ba fidédian, film oyo eza goût. Tolanda film oyo na bokebi nyonso, Sa Majesté. Est-ce que roi koya na secours? Roi, s'il vous plaît, soda. Na linga besoin bébé nanga. Pardon. Eza vraiment mwana na ngai nazoko sate mama wana mutayi baka mwana ngai. Officier, pardon. Moi si. Oyebi que la police est à côté na yo. On a kolo bezaka ki tozo sala banquette. Toko na besoin 15 000 naira pour to sala enquête. Besoin nini? 15 000 naira pour na ko sala banquette na batu na terrain. Na 15 000 naira te o. 15 000 naira na kozwa wapi o. Na sala ka pusu. Na za na ngote o tala place na bomba mbongo. Na so na za na ngo yango ka 10 000 naira o. Pardon. Eza mbongo to kita na terrain bato batambola baluka non tuko oto sana ngoni yebisanga pilata yo moko monsieur nazaka na 10 000 naira madame kende luka mbongo so komi 15 000 naira bongo ya ba policier mboko bana mawate Adeze adimaka na la police akendaka epa Sœur Marie. Sœur Marie babimisa kaye. Sœur Marie bavulongola kaye na boloko. Adeze azwaka décision. Alobaka ko kende tina ndako na yeye moko. Adeze yeyo. Ataki Sœur Marie na boloko. Sœur Marie batika kaye. Sœur Marie afutaka mbongo. Adeze adesidaka. Akende ye moko pa Sœur Marie. Adeze ye pa Sœur Marie. Ni nango ko salama ba fidédian. Na ba fidédian nyonso fidèle histoire yango yo Adeze oui roi na ngai soki sikomoni mwana yo ko reconnaître ye oui na ko reconnaître ye aux assure oui na ko reconnaître ye roi roi tunaka Adeze soki moni mwana est ko reconnaître ye Adeze alobaka oui sûrement
na ko reconnaître ye roi zwaka téléphone roi pardon sala quelque chose adeze azwa mwana ye adeze aleli trop na vie asepelata na présence ya mwana ye film oyo eza kitoko film oyo eza goût film oyo eza elenge oyo wapi bafidedien na bafidedien nyonso fidèle d'histoire yango oyo bozotala te roi apesaka mitindo baya lisusu kokanga mwana mwasi oyo bayaka kokanga mwana mwasi na mitindo ya roi nzambe alola sala yo ngolu yo moto oza na bato ya kokotela te oza na baavocat te oza na baministre te bato ya haute niveau te nzambe asimba motema ya motu moko. Est-ce que ofuye oui sa majesté alobi te tofuye mais nana alobi te officier nakolinga ke boyebisanga ke mwana mwasi wana confessé. Oui, sa majesté. Merci beaucoup. Solo la vérité de toko tumba yo. Hein? Oui, mais t'es gros ça les a violation officier. Na zo bisa yo vérité. Na za servante na za chrétien na yebe le côté officier. Et ça va fausse accusation na yebe le côté azoko selanga makambo. Okobima te soko bi vérité te. Officier. Pardon, na bondeli yo. Naza neloko moko te na sima ya makambo oyo. Nazwi mwana wana te na teka mwana wana. Kanga munoko na yo. Loba vérité. Oza na pona kokosa kosa oza motalukuta officier. Pardon. Okoki kokosela moto makambo na molimo mosantu bozo kosela kanga munoko te ma molimo mosantu na lobi loba vérité soko officier na sengi vraiment on dimela ngai na ibi makambo wana te mama ngwaza munoko wapi yebisanga vérité mwana za wapi yo nettoyer kuna yo kota kuna ozo perdre de temps openda moi na komi reine yango penda nini yango toza na kufa o yo na nani toke na hôpital immédiatement o eza important nani important ngai ngaza maladi te o s'il te plaît luka s'occuper na makambo na tika makambo bato soko za na boza calme eza ifoma na moni ke ifoma azana VIH sida azana VIH sida ifoma elakisi nini boza vraiment drôle donc biso siko est-ce que oza muté sala yo naza de mère bien te tika makamba buzo bana soki ifoma azana maladi na ya biso eza nini bozo kamisa na bino maladi wana eza sida quoi awa bayokaka sango ke moko na bango aza na sida me moko na bango aza na sida wana atikala kobima na chief te wa bima na ye te bayokaka sango ebangisaka bango balengaka tokende kosala teste tozwi sida film oyo eza kitoko baservante bango nyonso babima na roi apa kaka oyo ya sida wana ya bima na roi te sikoyo lokwa bayoki ke ye mpe akomi na aza na sida ebangisi bango na ide ke bango mpe baza na sida fidèle d'histoire nini nango boye non eloko te nalinga nalongwa awa sikoyo nalingi nalongwa awa bato soki bakomi contre nga balobi ke ngai aza na sida nabima na ngai na roi te nabima ata mokolo moko te abima na roi te pardon nazike na nga
donc zo soin na yo era na bima na ngana roi te bandimela ngai na bima na roi te bango bamonaka azomela kisi boye malamu na palais na lo moko na ngana bisa yo eza ma biso mibale toke landanga yi film oyo eza kitoko film oyo eza gu ba fidedian na ba fidedian na nyoso ebile ko ngana bisa yo eza vraiment important mais il faut avoir un secret yebisanga na promettre yo na koloba te nena za honnête na yo oyebi koza mwa mwasi kitoko oza vraiment belle roi aza na posa na yo roi aza na posa na yo abima na yo mais pardon résister kolinga te kobima na ye te pardon nayebi pourquoi azoloba bongo roi aza na posa mono na chambre na ye mais kondima te abima na yo nzambe azwa lokumu bafide bien adese aza mwana ya roi mais roi ayebi te ke adese aza mwana ye roi azolinga adese mais baye kosignale adese balobi roi aza na posa na yo mais sala effort kondima te ke abima na yo est-ce que eza Saint-Esprit ndakoti na monoko ya garde to mpe eza nini est-ce que roi kodécouvrir ke adese aza mwana ye tolanda filme oyo na bokebi nyonso nini yango boye ozosote boye on dirait criminel moko boye tikanga sikoyo opesanga mbongo na ngai pesa mbongo tala moto oyo mbongo nini ozoloba yo ozoganga n'est-ce pas tala problème lisusu problème yango eza nini garçon oyo bomoni ezali garçon oyo aviolaka adese mwana mama pe yeyo ndeko na ngai mabe nyonso oza kosala yebaka lobi ekofuta yo garçon ya viola adese yeyo babomi ye filme oyo eza kitoko filme ekomi elengi filme ekomi gu merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso fide d'histoire yango yo bozotala te sa majesté merci vraiment na nyonso to yo sali mpona récupérer mwana ngai napesi yo merci nandimi vraiment koza mwasi moko ya motema malamu sa majesté ndenge nini nakokonzala mwana yo mwasi na yo atanke oza papa na nga musika sa majesté oyebi nakotia nyonso tu en jeu nakosepela en sorte que ozala mwasi moko la plus heureuse obotelanga mwana mais comment oyo papa nde azosola na mwana ye makambo akoma ezalaka te fidèle d'histoire mwana yo akozala na chance ya kokoma prince roi na ngai oza na po ya kosala abomination keba ekokoze grave malédiction na royaume calamité ya makasi abomination ya makasi eloba nini roi na ngai plan na yo nini na palais oyo ozoprétendre osala nini roi mbala moko afai na adese mais amoni bamoko mwana mwasi mama adese oyo akufa abimeli roi alobeli ye nasoli na yo te osoli na nga te yebisanga oza nani naza adese
roi azo solana adeze automatiquement adeze maman adeze alati ndoto ya adeze avandi koyebisa roi ke keba naza mwana yo sa majesté naza adeze eloko moko te intéressé pa na nga naza pauvre fille nayebi mama na nga te nayebi papa na nga te nayoka kaka ke nazalaka abandonné e mama moko alokotaka nga mwana ye aviolanga yango nde nabota mwana quoi est-ce que vérité kobima awa adeze mwana na ngai moko bafide dia roi ekomona adeze mwana na ye comment film komi kitoko film komi goût bafide dia roi aye ko reconnaître mwana na ye adeze. En tout cas naza désolé na maloba nyonso tu mais pona nini olingaki osala bolingo na mwana oyo ya mwasi pona nini osundola ngai pona botama aveugle pona nini osundolaki ngai naza désolé naza vraiment désolé enfin roi na adeze bakutani film komi goût film komi kitoko oyo wapi mama na ayebisaka ngai ke azalaka violé na mutu moko boye azalaka wana na bane wana baviolaka mama na bino papa azobeta lisolo donc ah bon donc yo nde violé mwasi na nga non papa abomaka moto aviolaka mama na bango donc adeze baviolaka mama na bango adeze pe baviolé quel héritage tozomonda image ezali ya ndeko oyo baviolaka aviolaka mwana mwasi oyo bomoni na mobali na ye abomaki ye filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût bafidedien na bafidedienne nyonso fidèle d'histoire yango oyo bozotala te ndeko na biso oyo akufi aviolaka mwasi ya papa oyo lelo akoma roi papa azobetela mwana lisolo ke yo baviolaki yo kaka te me mama na bino mpe baviolaka ye est-ce que zemi ya adese ekotaka ntango baviolaka mama na bango tolanda l'histoire oyo histoire oyo ekomi compliqué est-ce que roi mpe akoyebisa adese ke aza mwana ye te film oyo eza pasi film oyo elelisi rovia fidèle di makese mère a palais kolobor nayebi ke osalaki eloko te na makambo nayebisaki yo donc ozoba bon poni nasali nini nasala eloko te donc moto ozotu oyo akosala mabe na ndako na nga nzambe akopinir ye eza vrai te koma akokosala buzoba ya bongo aviole mostanga toke nde roi abetelaka adeze lisolo na malédiction wana mama na yo akufa na maboko na nga mpo na bomaka garso wana mpe nakomaka trouble nde na bomaka garso wana nazwaka yo namemaka yo ntina portail wana deposaka yo nasalaka yango mpo nakokaki te kozwa soin na yo yango nakokendaka kobwaka yo
natikaka yo wana nayebaki ke moto moko akoya kolokota yo nazalaka quelque part nazotala soki moto akoya kolokota mpe namonaka mama wana na mwana na ye balokotaka yo ADZ naza vraiment désolé naza vraiment désolé ya kozala mpenza ya koloba mpenza mpe ya kondima teke nakoya kozwa swe na yo olingaki te otikanga bongo papa oyebi te oyo nini nga na vivre papa mwana nga mwasi nayebi keza shok ningaka nasala ngo bongo ninga nakoka kosute kozwa swe na yo te nazalaki mpenza donc moye te vie ezalaki ngai te donc ata place tobandaka kovanda wana ndeko moko apesaka nga oyo azalaka kamaradi na nga akomaka kotianga mal à l'aise fe nalongwa nazalaka eloko te roi azobetela adese lisolo malédiction oyo nabomaka garçon wana elanda ngai partout ti lelo roi abomaka na perdre bana basi na nga misato kaka bongo na perdre bango ADZ film esalaka pasi nalingi ozwa place na motema na yo limbisa ngai film oyo eza kitoko oza papa na ngai nalimbisi yo malgré obwakaka ngai me nalimbisi yo ADZ aretrouvaka papa na ye oyo akoma roi papa akoma roi ndenge nini est-ce que tokoyeba histoire oyo na pauvreté na kozanga koleisa mwana mayebisanga okoma roi ndenge nini na kozanga koleisa ADZ abandona mwana mais automatiquement papa akoma roi tolanda film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso film oyo esepelisi trésor ekintwa itebe mwana nzambe papa social zalaka yo film oyo esepelisi honorable Rigene Basilwa papa social Airbus Pro Service soit le pango na yo na $1000 ya pamba na Airbus Pro Service grand-père na ngai koko na nga azalaka roi tango ya kufi moto moko très puissant influent ayaka na mboka abotolaka biso bokonzi abenganaka biso ngai na papa na nga tokendaka kotelengana papa na nga kufa ngai nakendaka na mboka ezalaki étranger oyo nabotaka yo na nyokwama ye atikalaki na bokonzi papa abetaka lisolo mais nazwaka décision ntango mpasi elekaki nazonga na récupérer bokonzi oyo ezalaki ya ngai nzambe asalaki grâce mpe na récupéraki yango nde nazonga roi nzambe azwa lokumu tokende na village na ngai ntango na deposaka yo nakokende kuna tokovanda na yo mpe nakotongela yo ndako ya monene nakonore yo lokola princesse ya mboka oyo nakotombola yo mpasi nyonso yo omoni ekosila nakosala nyonso mpo na yo mpe nakolakisa mokili ke naza na mwana nakoluka su basi te mpo babotelanga mwana naza deja na mwana aza mpe na mwana ya mobali akozala prince mpe akokoma roi alobi vraiment nasepeli okozala couronné
tala lipamboli bafidélien tikeke lipamboli oyo babotola yo elokalize na kombo na Yesu Masiya yamba filme oyo tala adese oyo moteki mai molali na kati ya bachantier moto baviolaki mpo na kozanga esika ya kolala ye oyo akomi princesse aye koherite bozwi bomengo. Merci vraiment papa na sepeli leo na retrouvé esengo destin efuti papa moko asepeli ndeko moko ya mwasi asepeli alobi vraiment tosepeli tokanisaki adeze akobima na roi nzambe asali filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi roi azwaka décision à partir d'aujourd'hui azali na posa ya héritier adeze azwaka mwana ye mwana oyo abandaki koteka mai yeyo oyo adeze abandaki kosunga azalaki mwana ye adeze yeyo ale na ndako ya roi adeze moteki mai mokumi brouette molongoli matiti tika filme oyo nzambe azongisa nyonso tu ya malamu oyo yo perda oyo bakanga quelque part oyo basimba quelque part nzambe akota apesa solution filme oyo esepelisi bafidélien nyonso tu ya Brazzaville na potopoto na Owando na tala ngai na la mairie ya Mfilu filme oyo esuki awa filme ya adeze roi aretrouvaka mwana ye adeze azongaka na maboko ya papa na ye. Merci na bafidélien, merci na bafidélien nyonso bino boza kolanda biso na Fidèle du Mauvais TV bo s'abonner massivement na compte YouTube na biso na chaîne YouTube na bino chaîne YouTube oyo eza kotala mokili mobimba Fidèle du Mauvais TV Fidèle du Mauvais Production, agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de vos événements. Olingi balobe la maison na yo, olingi balobe la activité na yo, olingi basa la couverture ya mariage, bakanga ba photo shooting, olingi to filmer na matanga na bino, olingi basala la yo émission, olingi basala reportage live pasteur. Benga Fidèle du Mauvais Production na numéro 1 ngawa bino Serge Fidèle di autrement appelé Motonzambe le président Fidèle di la star du moment na lobi bayo.